Des fois uta awa. Na banzi bomoni, tala lokolo, eza normal pena lokolo. Oh, eza normal. Oh lisasi. Oh lisasi o kwa na terrassé. Tomona makamuna IDPS. Tomona makamuna IDPS. Président de la République, n'a pas bourse dans longueur pour le peuple congolais. Le roi reporter marche. Pour biso tozaki prêt pour la marche. Alors tozoko zela vraiment que nos cadre IDPS ba déclarer. Soit ba déclarer en tout cas sans autorisation biso toza vraiment na avis en côté na balabala pour na marcher. Il y a marche. Il y a 2015 pardon. Malo besoin kende bele kanda. Oye la marche en 2015. To komi poto parte to katisa nzela limité na 7e bakangi barrière. Mutalongola gaz na samutuka na yo ngayeyo. Kabila za na droit okanga te po bana lukata ngwana zala kilelo ozonga lisute. Na boma na sima Tshisekedi. Balandi nyonso ya internaute partout dans le monde ba oh nyonso bazali branché na EHP Média. Bonjour ou bonsoir na ba heure nyonso ekokuta na bino pona kota l'émission lelo bongo toye na UDPS na base solo là par rapport ya makamnenge président de la République à salaki basali baso de mouton pona banzela ndenge 8 ans moulai par rapport ya makambo o eza koleka na UDPS makambo o eza koleka na FCC makambo nyonso eza koleka lelo EHP Média tokiti sur terrain to solo là potoye ba vérité ya base tout à l'heure tozana ndeko na biso fils mukoko o akoyebisa biso ba réalité ba o bazali Nzinga ya monsieur le président Nabiso Papa Fachi ndenge nini baza ko fonctionner ndenge nini gouvernement ezako umela po ebima lelo toko solo lango nandeko fils mukoko na kubanda liboso ko pesa mbote mingi na pense oza na caméra nanga na cordon ekibumba merci mingi na maman GH pe papa Edo Amani azali bongo boss ya EHP Tolanda bongo to solo la suite après. Mbote maman, merci. Est-ce que vous s'est présenté à Internet? Oui, comme on a eu Youssouf Kalonji, naza combattant à IDPS. Youssouf Kalonji, par rapport il y a interview, il y a presse, n'enge papa nabiso fils Oti Koloba. Yo ba réaction nous années. Maman personnellement, naza vraiment enthousiasmé. Pourquoi? Parce que tu as remarqué que na IDPS toza na kati ya distraction aussi longtemps que bato FCC machine na bango ezoko travailler butu na moi. Donc bref, moi je suis pour la décision de soit fils Mukoko et puis tozoko zela le roi reporter marche pour biso tozaki prêt pour la marche alors tozoko zela vraiment que nos cadre IDPS ba déclarer soit ba déclarer en tout cas sans autorisation biso toza vraiment na avis en côté na balabala pour na marcher. Avis à Rokota la balabala pour na marcher. Bozomo na ngote quelque part pesa eza moins risque pour la population te pour ba marche zo même désordre. Maman, eza marche pacifique. Biso to bato la mukate. Pour tout ça ba marche ko bebisa biloko à l'état. Donc marche na biso eza na tina. Donc to ko expliquer tina nini to ko sala marche na biso eza pacifique maman. Ok, ndengo lobi makamnyo sonde ko fils mukoko oti koloba boza pour ti na kati nenga lobi bato bazanzinga nzinga na président de la République na biso baza ko kamba mokonzi ya mboka na biso bien te pona wana yo lobi ni maman kane a lobi wana biso nyoso tozo ko regretter comportement ya ba conseiller bazanzinga zinga président makamba o sot muto bazo zela ke non le ko embouteillage comme belé. Comme au peuple, comme on remarqué, va saboter le président Nabiso. Donc nous sommes pour ce qu'il lui a dit. Donc il faut dénoncer Batouana, la bango déjà que de façon qui moyen zali, la bango s'il faut kanga bango parce que il y a déjà président de la République, Atiki Kitinaye. Il faut les lois banda autant la ba place. C'est une façon qu'il y a Kitana ni Valère président Nabiso. To sepe na loko wana tamuketi.
Ok, merci Ndeko. Merci beaucoup, maman. Butu mobima balobana. Ça dit biso ni to la musayo peuple congolais ndé baza ba ozela. Marche wana ndima pesa ekutu mbongo soke za nango pesa ye lisusu po ba marche etambola na ba budget. To zala na yango to pio force oyo bana ko yeba to zo bombama. Lemsu biso ndi to zala ba monopole. To zala malobo so to lobe pa na yo. So fongoli miso na maloba wana o se retrouver na likambo zo bombama. Oui, azana raison be fuité bazali sorote bino ba journaliste bo za bato panzara makita. Soit bokota tina bakati ya biso ya IDPS na bandi na bakadre na biso wana ezala bakokoso moko baleba mbongo ya FCC azana raison aboyi ko panza lokola mukolo oyebi mukolo lobaka nyonso te lobaka oye koki bo comprendre mais bino nde ba journaliste boke ko fongola langage wana boyeba ke baleba mbongo yango ndo moni baza kolinga ko se retrouver te balinga ko bomba biso siko na IDPS peuple IDPS ayeba ke nake mutakotoyo nakomi mutakotoyo OK bazolia biso ndam ko panza mobimba yango na tala bandero nanga ibola muka tozo panzana loko la mungwa me boyebaka muto ya kufa wana tiki biso atika biso be moko asangisa biso apanza biso te soki boyeza na batu o bale na FCC balobi to panza IDPS bangonde ba panza la kosi IDPS viva IDPS viva ça dit bangonde ba panzana des sortes ba combattant elngi kolakisa lolenge o to komema Congo mobimbe yeba wana te na IDPS Congo za IDPS te na bandi na zolo ba vérité Congo za IDPS te IDPS ezali parti oyoyo mutu nyonso yebi ba benga en grand-mère ça dit ceux bango ba kendaki ba kotara ba bima lelo ba sala ba kombo wana IDPS ebimisa bato wana yango moni to tika IDPS boyete to zali kaka nde kozala biso bande konanga na bombi te nazo ninga na boye banga na ba TVT to zo ba masasi so na lasina lokolo na za na défaut na la problème na lokolo na ngai so bo caméra bo refilmer na pimise lokolo défaut uta awa na banzi bomoni tala lokolo eza normal pena lokolo oh eza normal oh lisasi o ko na terrasse to mona makamuna IDPS président de la République na yebi ko bossa na longueur pour na peuple congolais oh ya marche ya 2015, pardon, malobezoli kende bele kanda. Oye la marche na 2015. To komi poto to katisa nzela limité na 7e bakangi barrière. Mutalongola gaz na samutuka na yo ngayeyo. Kabila za na droit okanga te po bana lukata ngwana zalaki lelo ozonga lisute. Na bomba na Tshisekedi. Ça dit ngamba longola gaz na zongisa ba sodo ba panzani yo lekinga yeyo. Mais le problème ezali ba colère ya koyeba mabumu. Mabumu nzale leki, ba tension leki. Peuple congolais zo kufa sans le savoir. Bon président, awa na Congo to lobela FCCT. Tozo lobela mabumu na biso mbula boni tokoliaka. Mbula boni to comprendre. Tozo luka nini na mboko yo. Tozo luka ka toyebaka FCC salaki nini. Joseph Alkendaki wapi nana bengaki munani. Bacha longwaki biloko wana se sili. Félix Fongola Misu. Félix Fongola Misu na senga no zonga boye na parti awa yomoko totika na ba Jacques Bundu banani batika non biso yomoko ya kosala contrôle na peuple congolais fandi si biso ndengo okokanga porte otuni moko yoka ba droit ba posa bazana ngo mingi soto tena ba lobo ba kobimisa kaka nzala Joseph o tout fait trop o bloqué biso soki satala la nzela na yo a préparer nzela na yo tala toyebisa yo peuple congolais fongoli lo misu surtout biso na UDPS comment nango ba black te o ba yebiso ke tozo bima na nzela toni to tambola eza toujours pour na yo so kebite kinga kati o mona biso o komona biso na kinga kati bande ko viva toza na bakanda ba colère na banzi kanda na ngai ekomema na lola te nzambe mtayebi passion na zanango yango na lingi IDPS toyeba kosangana eloko moko totikala koyoka o alobaki nda bimisi biso na balabala akofuta biso te to bima na balabala po na volonté na biso tozotala nini ezozanga biso président de la République azui président na mboko yo azali a parti nini ya IDPS a sepel nanu te amoni sengo moko te to bomba te IDPS a souffrir amoni sengo te musala te boyebisa biso oye na papier lobike tozwa bina musala na président oye uti na IDPS zwa biso tangu Joseph azalaki na président lelo IDPS nete komi ba président ça dit neto za boto za na tension wana to sa capable ya kozwa musala na facilité
musala oyo kopesama na IDPS eza musala ya maloba te eza musala oyo komema biso na esika tozosepela tobiki ya solo tobimisaki président na parti kombo na ye intel lelo biso tozoluka musala tozoya kokangama maboke ezosalama parce que batension ezali ekosilaka te soki tension makambo esili te soki kimia ekoti bomona maboke ekozala pena te parce que peuple congolais a se retrouvé na bana bona bandako bakolia kitoko eloko ya malamu na sepe na président de la république ndongo koti mwa moke na bandi bana bazonga baklasse na bango bana na bakofuta bambongo te biloko wana eza déjà sengo na Congo peuple congolais azosepela nango kotika te zo baimage wana kaka continue nango tokosenga basuivi ezala makasi peuple congolais a se retrouver likambo na nzala nga nalobelaka nzala nalobi président de la république na mikotisi makasi na gouvernement te toza na deux sociétés na mboko oyo peuple congolais atalelaka fongolelaka miso ezali bralima ezali société ya silu sadi mpo na ngai eza nini soki silu abi sima na ye komi 5000 masenge komi 500 peuple congolais aya sumaka mapolitiki te atiki mpo azotonga ndako azomela akotalo te fatili ya mela kete beta 50 ans mais peuple congolais atali ndako akolala eza te amesala vanda liaka azomona te peuple congolais kosala ba groupe oyo façon oyo ka passe ezana te toloba poyo ofongola biso lisunzela poyo za liboso ngala okomaka wana te bandeko ba okoma wana te biso tola force fongola misu na ba place bata FCC balali nde balalu wana balobaki mabe na minoko na bango seke bayebaka batinda mutu na bango loba mabe lelo kombo wana obombi yango mutu wana bombami peuple congolais za na kanda toana kanda ne na continuer kanda na banzi bazi nde bavandi abana ba tension musute ezaka ke fongola biso nzela to se retrouver toza ko kangama na bandi na suki ya bandeko na ngai na sur internet nyonso bolandi ndenge peuple eza vraiment na kanda IDPS eza vraiment très fâché par rapport ya makambo eza koleka na mboka par rapport ya ba accord ndenge lekaki ti lelo toza komona clarté yango wana peuple congolais très fâché alors trop fâché par rapport ya ba réalité oyo eza na UDPS par rapport à deux partis ndenge banguna bakoti na UDPS bazoluka ba tromper vigilance ya peuple congolais et puis ba bimisa président na biso mabe na sur ba internet nyonso bolandi ndenge nini interview eleki moko na moko apesi point de vue na ye par rapport ya makambo oyo eza koleka et puis bayebisi mokonzi mboka ameka kofongola misu pona makambo nyonso eza koleka na RDC. Merci mingi na balandi nyonso internet ba o bozalaki fidèle na EHP Média et là je vous dis au revoir.